bazana kati église na mawa na bandimi na so ba bima po bango nyonso nde baza wana nzambe alobi mutu oyo azotambola mabeso atyo. Bonjour, bonsoir, Eza Bino Molobeli Magui la Lionne et don de l'éternel. Tous en kata congofrance.com. Lelo na eli bino likambu oyo esali biso pasi biso bana na nzambe. Tous en pasi pe mawa mingi likambu ya mosali na nzambe moko oyo babengi Tchatumba, soi-disant bishop. Likambu asali oyo eleki na kata ba réseaux sociaux. Ba réseaux sociaux non so likambu ane sali biso ba sali na donc bana na nzambe nyonso monde entier. Ngai vraiment téléphone nange komi saturé. Pona makambo oyo mosali na nzambe oyo asali Tchatumba. Papa osali yango na ozaki sous normalité. Tango ndenge na tali pande ozobina ozaki sous normalité. Omelika ka whisky te. Omelika ka muscador te. 20 kaka vin rouge au karaté. Mais ezaki bière, muscador, whisky, diamba. Wane za vraiment dans sa mouchoro et puis ndengo zawana papa. Ndengo zawana nde na moneli yo. Est-ce que ozaka tana yo vraiment ya ko tanga parole de Dieu? Randimi te po kende ko taya bandimi na église na yo soi-disant église. Bandimi bazana kati église na yo. Makamba boyo tango basali. Tango ba moni makambo sali. Balobi nini? Eza mawa. Parce que biso ba na nzamba monde entier est choqué biso. Yangwana nga magila lio na lobaki na otika boy te falaki kaka na ya. Mokati pe mosuki se fona ya. Na ya kokata likambo parce que likambo eza likambo asomo. Dans sa vimba wana modelo ozo vimbela wana na nzimite ke o yebi yango na kata ya feti wana. Non. Papa ovanda ka penza liboso tele na yo. Ozo tala. Ozo yekola bapa. Et puis ozo mela mushoro ebele po omoni makambo lobaka. Kata ngosala déjà ba discussion na ba combattant. Et la saka déjà ça na musuni. Bonzambe za la kana ote. Kaka yo Tchatumba. Ozo mo sa babe. Lelo tala siko bimi. Omoni nzambe ato bomba mi yango ba mwinda ba bomba ngona samisa te. Ato bombi mwinda wapi ekomonana. Mwinda babomba kangote bazipa ka mwinda te babomba ka mwinda te. Yo wana lelo bimisi. Obimi. Omelaka na deja ba masangano banda kapo tata mo bwa mukolo baza suna kisasa kuna yemba kayo. Deja tang ba yemba ka bino ba pasal na nzambe nini bakuma ko yemba bino. Ba yemba bino boka bino ba miziki ya mukili. Oza shoto za foi. Yo na nimita ta foi pamba ozali. Oza nisho ni foi. Eza vraiment mawa papa. Na oyo sali Tchatumba la munoko tiaka. Na ndengo mibenga bishok. Ndengo mibenga ka bishok. Boza bishop toza bishok. Le nom. Bolingi bakombo minene me bozoto sa bakombo wana te. Nini boyo ye? Sata komi ko le kanzambe na makasi mais sata ko le kanzambe na makasi jamais. Pon zambo nga na ndimelo nga na yebi Jésus Christ de Nazareth. O akufaki il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Papa nangai. Tokende nanu na 1 Timothée 3 2 6 à 5 papa nangai 1 Timothée 2 3 5 papa nanga bana nzambe nyonso libota nzambe nyonso partout bozaki bofungolela nga mukandana botanga ngo mtokena bino lisusu na 1 Pierre 1 à 2 wana basengi biso sanctification papa mo sanctification na soto ebité tokene na ba dictionnaire na biso tokene otala papa kota na dictionnaire okene otala sanctification lexinine ezama wakomono mosel na nzambe omeli mushoro ebele o babengi diamba akoro esi ba pesa ngo permission ekota ka ndenge lingi omeli yango ebele e falaki yango emela yo mela ngo me yango emeli yo et puis falaki whisky emela yo omeli whisky emeli yo tale sike memi yo tala nanu esika ememi yo whisky ememi eke na wapi papa fala ko suka atana balo yo na ndimite yo na Kishasa est-ce que nzambe yo ozamo ponami ozamo bengami to yo moko mitia pono makamu no so sala kela kisake yo muto mitia
Mais succès peut c'est si la bino basal na nzamba ngo ya minene. Ba succès c'est si la bino komo ko lukatina makambo komo ko kota tina ba dance kobina. Pona nini balanda Congo balandi nyoso na yo ya osenga bolimbi c'est pas nzambe. Libota la bana na nzambe nyoso. Oboko landa li solo oyo na congofrance.com et pas Messe Didier Dipumba. Na kati émission na biso dis-moi qui tu es. Ya sœur Maggie la Lionne, les dons de l'Éternel. Mbeli amino mibale. Donc nazawana na bino do likambo esalaki biso pasi makasi. Pasteur Béni Timothée. Likambo boy. Eza likambo kotika te papa. Bino batu sali na nzambo bozo tambola bozo banga nzambe. Et Pasteur Alain. Bino batu botambola na ko banga nzambe. Tala makambo ezokomela biso, ezoyela biso. Bana na nzambe nyoso. Bisika no sobozali basali na nzambe o boza partout na monde. Botala likambo ebine liwa mukongo akoba. Et puis ozomona batu nyoso bazali ba paye bazala ki na kata fete na tamba zota na kata namba na fete ba chrétien ba taka vraiment ba nzemba ba chrétien. Et sika nezo la ça vraiment que eza penza fete ya mokili. Posa koba. Koba bimisaka mutu soko tiemisa pa kangio makasi. Yo vraiment nzamba pesa o mukongo. Po modelo bini papa. Ah non nzamba limbisa. O kiti penza na se. O bebisi réputation ya basali na nzambe o babenge ba bisioki. Yo za bisioki, yo za bishop te mais bisioki. O choqué parce que nano choqué nanu. Ngano nazana nu chrétien ni kaka, monzimi kaka. O choqué ngai. Ngana nu kara ser magio choqué ngai. La lionne. O choqué nanu nga la lionne. Ah. Basali na nzambe. Tozo kende wapi. Pe to komi wapi. To komi wapi. Ser dodondona. Tala na makama po yo mutaliboso na lobane na ko tindela ngana no emission lobi papa na yo. Wapi papa na yo dodondona moi sa Jean Paul Lukusa. Oh moi si nini oyo. Oh papa nini oyo. Oh eza papa te? Oh nzambe sa longwa na kati na ye. Tala kara ndenga le kana kati be mission. N'internet avu babilobele do bakabwa zo bozo mona kake mutu amusuni. Bon nzambe ezate na kati. Bon nzambe na kati ezate loko moko ezate na kati wana. Balanda congofrance.com. Et pas Messe Didier Dipumba. Bolanda makambo oyo. Bolanda video wana oyo tata wana zo bina makasa zo balwa luketa zo ko vimba okititi na se ozo bina ngolo kola kamuna ngo kanisi ba mboka na bino kuna ya baluba o kanisa mboka na bino kuna ya baluba oza na sentiment ndoki oza mosala nzambe tenza ba pesa mu Kongo bima libanda nzambe au nom de Jésus Christ de Nazareth basali batu nyoso basana kati église na o mawa na bandimi na so ba bima po bango nyoso nde baza wana nzamba lobi mutu o azotambola mabeso atyo loboko yo na yebo kobi mutu moko donc yo vraiment ndongo za lobebi église mobimba na bana nyoso na bana mikena mikolo tu baza ya kobeba nzamba limbisa o chatumba bishioki. Pour la visibilité et la promotion de vos produits et marques, contactez www.congofrance.com. Meilleur site de la diaspora avec plus de 80 000 visites par jour avec une diversité de émissions politiques, musicales, culturelles, sportives et des scoops à temps réel sur le plateau ou en mode duplex. Pour la publicité, visibilité, la promotion, ya ba produits, entreprise, na ba appartement na bino, vous contactez www.congofrance.com. Meilleur site ya diaspora, na plus de 80 000 personnes ba kotaka na site na biso na mokolo moko et ba émission ya ndenge na ndenge. Ba émission politique, musicale, culturelle, na ba émission moko ya découverte. Et ba duplex na temps réel. Awa actualité nde actualité. Et Kinshasa Mikili d'accord. CongoFrance.com. 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 Site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko.
anglophonce.com. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.